fait ça boye na couloir bilokos voilà et bandi banda gambela kartumu ti saba et celui gambela te que ti saba ah bon donc bino ne boye na partie à Khartoum na gambela kati donc mais continuer nango saba et que ti fox et que ti aveni ngiri aveni makanza bilokos côté comme panza na manda mais base ndé côté de on est base base penane côté so ngo teka soit maison côté on a visibilité presque à ça visibilité à prince pena koyebana na vente mbangu eza côté assez o eza ngo wenja sika ba wende mso akala de bana ngo ba ngi bon wenja sika te po biloko se bana eza la maison oyo bana biloko tikolo babu ouais eza wana depuis 2010 donc côté ke komi na technique donc biloko se pela ko be kufa penako ekufa na zebisa ekufa biloko se bana otanda boete biloko se ezaki le bakitsaka na conteneur population mutu azwi azwa bazwi awelela babunda azwa ataka mutu moko azwa na mwa $2000 mpasi omaka biloko ebanda biloko awa nde yango depuis 2017 maison yango nde mutu efongoli biloko koto nyonso bapartema misato témoin yeyo aoconfirme ye wana maison appartement au département nyonso bâtiment yango nde bandi bilokos awa wana prince kasavubu ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esalsal tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabala Nyo sur Yabiso Podcast. C'est moi votre M de servante, El Mara de la presse, Yamoukoussé, Makike Belé. Entre Madi, la plus courte de la presse, mais ça, qu'on à la Maradeur à l'Afrique, qui joue dans le milieu. Donc, je vais émission dans sa je remercier ma boss, Nabiso Bissika Bozali, boss Roni Malunama, boss Yannick Sansoumlier, boss Checking dans Londres, on est pourquoi pas les remercier. Bah, s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, la chaîne des actions pour le soutien du peuple. La chaîne de la mort, fait bien ton lien en abandon, tout ça, la record d'habitude. Les gens qui ont hésité à rater, vous contactez Bisso dans un numéro et dans la barre de cash dans le Zambé. Accompagne Bino. Voilà, très cher ami internaute. Dans le cadre toujours, il y a qui cherche, il va découvrir tout ça que c'est la chaîne Yabiso Podcast. Nous avons une carte frontière, na Prince Kasavubu, une frontière entre Ngiringiri et Kasavubu. Si on a tellement ça, on a carte commune de Ngiringiri. Donc, pour peut s'appeler précisément bien entre direction il y a Khartoum donc de vers Gambela. Ici quand on découvre le marché biloko sont créamment nango awa déjà depuis Calamé. Donc on a vu ce podcast on sera des idéologies. Il y a aussi la rabino ba mission ba découverte qui tourne le marché biloko c'est tu préférer qui donc mais quand on compte on a tous les 4 coins marché biloko c'est la ville de Kinshasa. Donc presque ma commune tout tous ont vraiment tant recota. Bana lemba to ya wana to visiter biloko ça lemba. Bana limiter to ya wana to visiter limiter. Bana Selemba, Toroya wana ya Bumbu, Toroya wana ya Gombe, Toroya wana ya Wapi, ya partout dans tous les 4 communes ya Kinshasa to côté wana pour ko lakisa batu, ko lakisa ne copie ya biloko c'est comment ko évolue en la capitale
ndenge kwepa akoba nokobetela biso sikoyo lisolo ndenge nini vantisa masolo yango ekende oto préféraki toya sikoyo na kati ya komi na ngiringi na direction presque asabu entre Khartoum na Gambela base biloko eza wana tomeka osolo bandeko batekaka babi awa nde mpena eza beaucoup plus nde bacombo donc awa babombeli bato akoweti kope ngaye combo eza makasi awa TV eza makasi a valise metu kiti mais tozala ndeko oyo aza comme guide na biso vraiment tozane fibo accompagner biso to décortiquer vraiment sujet na ye mais to ya ba commune wana mususu to zabele mo guide mo kutamula ngane posa bela kitoko makasi merci la caméra na sabona caméraman nga je suis mou wana muteba ngela o to tambola ne vraiment to sane découverte ya marché bilokos awa na direction ya entre Khartoum Gambela na okutana ndeko to soigner lelo bela fibo azali ana bazawa egaye mama bandi bana poto bana partout mo ba diaspora bosa ba commentaire masolo biloko so bolinga yango bon bonjour fibo bonjour ne bonne santé kimia ah otepe na bosi oza dans les botondi donc lembi na yo posa ka olala na robino ah subili tekili kopeke bien tongo te tongo bika doze ba client tongo ezaka mamebele voilà tozaka na elikia baoya voilà c'est ça pour dans la bloc bien voilà c'est ça alors dans la bloc bien a panikaka te azaka l'aise voilà c'est ça o pa yebi tanga oya alors ça soit bien voilà nous devons visiter grand marché Salamia il a costa presque à Sakunda ngiringi awa tu es pas na biso monde déjà ah makambo bandi ba écran ça ah ce qui sont ba ni Tcheki Dubaï to biloko sika en fait awa ça boye na couloir bilokos voilà et bandi banda Gambela Khartoum Tishaba et celui Gambela teke Tishaba ah bon donc bino ne boye na partie à Khartoum na Gambela kati donc mais continuer nango Saba et Keti Fox et Keti aveni ngiringiri aveni Makanza bilokos côté comme panza manda mais base nde côté de on de base base penane côté so ngo teka soit maison côté on a visibilité presque à ça visibilité à prince pena koyebana na vente mbangu eza côté assez o eza ngo wenja sika ba wende mso akala de bana ngo banyi bon wenja sika te po biloko se bana eza la maison oyo bana biloko sikolo babu ouais eza wana depuis 2017 mais je bana to koma wana ah eza la couloir na ngai ya ba TV o ya zo la biso penda ba TV ba boye bokuti courant te bika na kiti makongo ah vraiment to benda moi po to pesa groupe nyonso eza ya osala eza ya kufa te eza bon état eza bon état o bilio makasi bon état voilà ya mike sili donc tika ya minene voilà bakolo parler ya minene bazali bazali donc ah j'étais à poto oh wika oh teva wika yango nouveau modèle ko wika Samsung babona so batela ba émission YouTube yango yango ko ça partage na téléphone voilà direct ba moni maman émission s'abonner na chaîne pour maman voilà to vieux to tam sa biso lelo bon encore tala na ya filmer la maison wana maison yango déjà bana donc ba msuda ba fongoli bamsuna bafongoli te yebi kaka c'est comme si abilo yeda trouva balala na bango mingi non kolala mingi te eza ebandeli moni ntongo lelo mpe susu mercredi crise eza tellement makasi donc koteke ekomi na technique donc biloko sipela kope ekufa mpendako ekufa wana zoyebisa ekufa biloko so banda otanda boye te biloko so ezaki le baokitsaka na contener moto azwi azwa bazwi azwa ataka motu moko azwa na mwa $2000 mpasi omaka bilo ya biloko akoluwe ayekutukaa na mbongo akoluwe na ye kar mais sase azwa na biloko mais lelo oyebi kaka coopérance apesi mwa mobali mwa mayele ebele sagesse kaka na nzambe eyeleka nango oko avance na biso TV eza radio te TV eza radio tambolo otalisa lobi ane chombo etondi fa noki basango babibata koati bazoyaka basombaka bon awa eza bilokos nyonso etekamaka voilà nyonso etekamaka donc awa toza na biso na bamonte bamonte na manete omaka otanda donc na akomi na esprit pene osisa te ye aoti mpe tiando koluka kaka mais aotanda aabokisa mesa apropriété ndeleki nemo na olongola mwa poussière
On dit que bilokos. Non, on y m'a dit. On va dire que maison a différence, c'est ça en hauteur en fait. Bon, les lots différents, c'est ça, on a raté. Vous, en maison, on a payé caca. Sauf qu'un sous biloko, ils ont coupé ça. Ok. Donc, on peut bailler à Batabotou, Batabaville, bailler à Basuna, Fola, Kuna, Ketumbanaï. Voilà. Bon, bisous, peut-être au bout de terre. Voilà. Tout le monde a un pourcentage, ça toque tout, mais tu as bisous. Voilà, c'est bon. Tout le monde, moi, parle de bisous. La montre cher, vraiment. Ah, bah, monte, bah, casque, bah, matoi, bisous, bah, matoi. Ça fait là que biloko, c'est pas boire à soutenir parce que l'eau a bondé les. Bon, bilokos, kolokota, somo mutaye na biloko balokota, sera bani monde nango sika. Solo hein. Bato bana kala batika monde olokota, bakoma bina kosomba. Aye na biloko na propre. Aye atekeli bino. Biso pe to tie na mesa to loki moi 100 francs. Voilà, c'est ça. Donc bongo. OK. Voilà, on continue tikuna. Next hour. Ouais, to fongoli mais totanda donc boye pena tongo boye kuta pena na mwenze zo fumane na misu na biso ndeko yo na bonsa pe bilone o mari bata popwe kana popwe moko za kulwa ko na biso donc to te kana mafuta na ba vin na ba verre na bia ba mafuta poto biso azulo sela o yini za biso bon yo nem so za na retard la plupart ba jeune fille à lelo o ma ba yelo ma ba yeli ba mafuta mielo ba yeli ba biloko ba pep soda donc complexe ça soute c'est ça na munde na biso to anemo ndeti fuso osela ndemo te po munela ka mndele to tsoko kala te zo ya to moko kana bango te to ko kala te oba to kala ba keti na ba chaussures ya solo voilà biloko ah pena so talango misuka ndelo ba za radio te TV ouais TV kopera za so ebisio te awa pena poto. Voilà. Maman Kolabana, Mikolo. Chaussures bien. Non, c'est ça. Tout ça, tout ça. Bon, on a moni asko ba réchaud hein. Ah, ba réchaud, ba ça mélange mingi ba réchaud, ba mousse. Ba four à quatre plaques. Bon, so ko ibika ndeko ko regla ngote. Madesu okaseto kameziki. Eziki, d'accord. Voilà yango. Donc les a réchaud mo ya qualité, ya bien mais. Bien. Ah, ça dépend comme jambo on a quoi. Les gens ont bien appris moi normal les gens à décider. So ça on a décidé. On joue là. Voilà, toi avancer na biso ba mbeto hein. Mais ba biloko c'est comme ça on ba biloko moko. Ah, biloko décoration ndako. Mo réaliser biso ba mousse wana. Biloko décoration ndako. Voilà. Ah. Les gars na onde on a kopera. Les gars na mo réaliser la biso madame. Tu ya wa bamus me wana zo bana zamba sod asombi ser me asode poni bon non quand ça posa mabe zéro ya zo lukara mabe zéro asombi cher solde non soda kasi aza posa gagner mingi te mukie wana kaka non ka sodi to benga te ça pas sombi to kana bisa asombi loko $20 ateke wana 25 eza aloki ka mwa mbwengi te ça te on a 10 zika kuta ye nango oteka ngo pi wana te babiki mindele bakomi osala biso makambo kasi babiki oyo yo na limete basala biki oyo te yo yebaka babika tio lelo ekoma babika android bika android oyo même na telefone esalela wana koso te na telefone soza telefone android ozango osalela ngo bika ngo omona eseliko babilo mosusu oyebaka te so maison oyo ebanda bilokos awa nde yango depuis 2017 maison yango nde moto efongoli bilokos koto nyonso bapartement misato témoin oyo témoin oyo aoconfirme ye wana maison appartement département nyonso bâtiment yango nde bandi bilokos awa wana presque à Savubu na diaspora Gamela partout yango ne mutesali ke kuna balanda force landa ngingi elanda donc awa mo réaliser la rappeler comment maison zui babilo eza article bana pota robot voilà comment maison yango tout ça pour avancer toujours dans le cadre de découverte il y a marché bilokos dans la tatuka songo ye
alingaka mbongo etika ekende te ye zwa na biloko me mbongo etikala technique ali ye me okomema na oye me mbongo etikala na biloko toapelaka matosi na bamoto tozoteka donc tout toteka bamoto badepartement ya basinaka mo basalela bacookis yango wana oyo basalela bacookis na ville wana yango wana donc so zwi yango ebokumba te yekola liwa moto aso ebokumba te yekola liwa komona yango luka cimetière koma moto wana nde siko kota bakiti les 3 trio bato basimbi badesa eset bakomeme kombi basalela yango bakiti même rave 4 jip nini kiti no ebebi oboyi ville oya bosala non baza wana baoloba te mpona bakumisa bango basalaka eloko te wana maître die merci ye wana azoseka wana omona nzoto mike bokono te Morel son kitoko maître neni santé le tu visiter marché bilos ba griffer biso ba sala ba kiti do pan na ba DCC ya rabino neni subi ko tona ko pa biloko sa ya non ende biso ba to banda ya solo ya biso to banda ba kiti ko biloko se ko ya voilà bino ba banda awa voilà biloko se ko ya na sima biso nde to banda ba kiti awa aba maison nyonso maison ezalaka kaka banda ko fonctionner ba o misatu oto nyonso mapapa ezalaki na neni bon biso toyaki awa presque 2019 18-19 nde tobanda bakiti tosala bakiti okende bakopresente le biso te kuna toalimite tozalaka biso baye mouvement moko c'est bien oyo olakisa bato bamona mosala na yo osalaka fo kotelema awa toomona kiti yango ezalaka na oboye par rapport à Neurola, tu as oublié la donc c'est comme ça, il faut ça clair ton peu d'explication. Tu mousse. Tu mousse. Il y a qui réparation, il y a qui est d'origine, tu mousse. Tu as les gens qui sont là, tu as l'amba likolo. L'amba on a là, tu as là, tu as likolo. Oui. Tu as là, tu as un couille. Tu as là, tu as un couille. Voilà. Aussi tu as là, tu as un. On appelle déjà là, tu. Courant des athées. Moteur na biso yango pona ko souder. Donc là on ko souder on faut courant kaka. Oui, ko souder, pona ko souder senga faut courant. Pona ko souder senga courant. To zape na groupe na biso mais groupe ndeza na panne. Groupe eza na panne. Ko souder ceux qui couraient zali to souder. Biso moko pe to lati. Voilà. Merci beaucoup to moni yo awa. Aujourd'hui IDP ont créé mokili na yo moko. Ils ont ko créer. Ce ko idéologie ya babiloko to sala ozo ngwa oza mutu mo ala kisa yo quelque part to yo mo me kaka mama esimba pe non na yekola ke to yekola ki so to bana ko yekola na kauka na veni victoire to yekola ke to apena ba mettre o bala kisa ki biso ti to monimba to koli pe quand même ya on moni to se dégager na biso to e awa to ko sala ya biso wenge ya ngo biso mo sko to travailler awa comme peut évoluer maele o ezala kité o to soit kité pas ba mettre biso moko pe to ko inventer ngo awa moi mutu ayena o bo créer nga moi pièce mo boue to so sala o bo sala nga mbetu ya kolalela to so sala o esengi ka eza na métallique to so créer to sala kondo ste o côté ba te ka biloko c'est ma pe quoi eza biloko c'est biso ba ya na idée wana non et arrivé da mutu o so ba tunu za biloko bon bayaka yo ba kitso pe kitina na conteneur biso no bakiti na conteneur te bakiti biso moto osala ngo te me bakiti onde bo osala esika mona bilokos ebi malokola ekiti na conteneur bakiti ekiti na conteneur différence ezalaka oya biso moko pe différence ezali puisque ya mundele ezala ya mundele ya biso pe eza ya biso o eza fabrication ya biso ba indo biso ba noir ya mundele pe ya mundele leki yimo biki ya mundele leki za clair te tala caméra le ba ya mundele leki ba ngape na bricoler ça les fonds comme appelle le roi mundele c'est comme ça non mundele leki na eme ape na ba mundele misupe baleka aba banga biso mundele misupe dernièrement na bana ko souder awa ezala na mundele mo aleka bayaka papa moko ya décorateur awa
atelemi abandi kotalanga bandi kotalanga atelemi na tune papa ya un problème oh non zotala kaka mais otala siko peut-être la mususu osepeli nango te bon atali asepelaki nango akende kobeta nde lisolo pa papa wana kuna ake kobeta lisolo non namoni ba petit moko bazo créer kuna en tout cas nasepeli na biloko basala papa wana nakenda kuna bengi ngabi mundele moko utoleka wana pa na bino abi asepeli na biloko bo créer wana ngambo eza création to créer ndele pa asepeli nango na omoni kaya mundele leka nango mais biso pe na biso maele tozo sala pe mutu pe apprécier ngo merci mo ko te ka notre biloko sibo apa au boulard pe un jour ko ça pèse mo bo pe mo ba soutenir yo sali lokwa moi société mo bo ya munene o fournir pe bandero mususu pourquoi pas to sala na souci wana mais ba soutien de ezate soki ezalaki ke soutien ezala mo bo aye soutenir biso oka otaka ba société eza nango te ezalaki ke ba société ezali musala na biso eza musala mo bo ya société quoi société moko pene zwi bino pena bokei bo créer base bozo sala biloko ezobima lokola ya euti pe poto mais soutien de eboma biso siko na bité lobana suka ezali nini cadre biso de sa découverte biloko peut découvrir mais pour tout monde ba sala musala mo bien oyo sali ezo sa pe fierté ya mboka na biso pesa mo message ya suka eza kito makasi bon message nanga ya suka kaka ezalaka gouvernement na biso nde baluka ba créer biso mo ba entreprise oyo ezake biso ba jeune net biso to ba jeune to luka na place to kende ko yiba to kende sala kuluna moye ezate to luka to bagare to so pe moi fiske to bota pe poto bana kosunga na libota eza wana bana bazana baluka ba créer moi ba entreprise ezala pe moi mingi banini po e bana ko soutenir biso ba jeune na ba misala to sala soki entreprise mo esalemi bazui babandi kotsaba musala nyonso eza na entreprise nango musala ezala bien pour na biso ba jeune bazala suna ida kuluna te ba okende pe suko yiba te. Merci beaucoup pesa contact parce que bande musu ba olinga ba contacter yo pona musala osala weza musala kitoko maka parce que bande musu ala mutuka ne oyeba te asomo ba kiti wapi mais ko yo zo sala musala ba emsu ba ko e ko influencer bango par rapport émission de sali ba contacter yo mbala mo pour tekela bango. Oui, contact ezali plus 243 84 091 67 49 plus 243 84 091 67 49 de contact nangai. Oui, wana nde swingai. Merci beaucoup, vraiment très gentil. Na cadre de découverte et découvrir pe ndeko osala ba kiti na mais ça est bien le ko te ko pe place biloko c'est ouais eloko na ngala bakisa pona ye baza ba compagnie na bango ba créer voilà mais baza pe na besoin lisungi voilà c'est ça on a besoin de soutien voilà besoin de soutien à Badou muto asepeli ko aider bango encourager bango limewa mwana ba pesi voilà donc obengi ko aider bango sopo lingo sasa misala boye ko hésiter te ba kiti bemba ki oya mwituka boye misala eumela ka so courir ça te OK so courir ça nango 3-4 jours ozwi lo na yo voilà OK na yo toujours pas marcher bilokos toujours nyonso ka marcher ma maison yo bilongi changeaka pour un mois on a zate ka bilongi mo na février boy so ye na mars au moins que a continuer à renouveler na mukolo maison nde omoni so akatani omona ye te on va utiliser beaucoup plus ma garantie un mois renouvelable bon ça va dire mususu ya boya na ye biloko alinga mbongo donc akosode na ye un mois na ya kokisi ake regarde déjà on nyonso déjà na cas de solde combien bon donc nyonso eza na prix ya solde voilà asode na ye po akomi na suka aboyi ke biloko etikala bafuta su mbongo nde alingi baswaswa na bango boke na biloko ya tika yeka na mwa moke wana po ayeba su kokende kobongisa po aya lisusu après 3-4 mois bon baclé oyo eza kaka bamituka
oke pe place ya mituka biloko eza mpe na bituka eza kaka babiloko te mituka mpe ezali yango simbi yomo baclio nde bon bafait eza mituka nanga te ya bato bapesa engagement baresponsabilité kaka ya baye na mituka na parking fotika contact bato baza bandokotya bawabimisa voilà c'est ça nde omoni bacontact oyo bajipe oyo topusisa na place mituka eza bomona yango même na bakiti ya kuir na batapi nyonso omona oyo bilokoti motu asepelaka azala nde kaka na kiti moko adiva na ndako akosomba na ye moko oyo opaningaka complet ayene na complet aza na ye na bavelo ya bana mwana azoyekola okumba velo sika kozwa oyo eza na bakale oyo esapusani azwi ne mama oyo na banini na ye basala mange oyo ya de kiti oyo mpe basala mange mpe eza nango wana eza kaka makambo mbongwa lisolo kaka bavalise ya kitoko toko biloko sava lokuta mabe biloko soyo bomeli baindie bakope te baindie mosele ekufi wapende olobi ya solo osombeloko fokende ville tokenda so ville te eza pasi tokelukani na ville yango moni systeme oyo leta azosala otya basupermarché na chaque commune bacontinue mpona ngingi yo ya supermarché ezalaka te supermarché ezalaka te na ngingi awa ezalaka te mais na commune bakomisa yango ebele na biso na ngingi ya supermarché ezalaka te commune lokwa ngingi po toye na bachipe oyo oteka euti mikile ye eye na contener batiki ebele mpe batimbeli kope oyo aotya na ye kaka bamituka ape biloko atieni kaka mike na kati ya mituka mpo kaka epermete ye eza kaka large donc eza yango wana bafola banimero eza wana oyo asepe grand lard eza mpona biso ngana yo toza nango ebele te eza grand lard po bato baza nango eza mongo ya mika te yango naolobela yango grand lard bakontak yango banimero na bango mpona kobenga eza moko kutu ya rouge oyo wana bayaki nango lisusu bayaki kotikela biso eumelezo mpe batape arrive mkaela mutuka na eumele ba 2 ans rien eza te omoi ke arumisa yango na prix ekendaka mpena so bamituka omona o ezalaki ebele na baspiter ekeri surtout yango kutu ewumelaka te oyo ezalaki awa toteki yango 11500 moto azwi nayaki moyoke 11500 mpa na ngai na yo epesi mais mutu moko aye ayeka lokwa ngai na yo ndenge bimisoyaki mbongo yango toyebaki te abendi biso kaka pembeni atangi mpena tata 11500 biso moko toyebi soki tominimizaki moto oyo nde lelo oyo engaki ezala mpasi donc c'est ça message ezali moto parfois abangaka biloko soki nake nango nakoperde te kobangano te okosala mpe ke osali no contener kuna okommunike biso otindili biso contener na yo biso toketi matadi tozwi yango toyokani kaka tokoteka moto mosusu oyo moto abaposo ye asomane kaka biloko ya leta ye aza kotala bainstrument babafle bado bampli batable mixer bapower onga mpe naza na domaine wana mais naosalela yango sikoyo na kote mosusu kote église naza arranger de son naza badume donc osala nango wana nde mpona bato ya mituka oyo akozala na kare na ye atindi azala na confiance abanga te oui baza na raison kasi lilala moko ebebisa malala nyonso donc aza na raison mutu mpo tikela eloko ifo oyeba ye bon na kongo lelo ata oyebi mutu so alinga salo mabe osaloka mabe donc nzambe kaka touche yo okutaka nde na mutu ade so okutaka kaka na mutu ade nde omona makambo na yo eza batika ebele basala makambo na bafamille esimba te nasalimi napesaki famille moko basomelaka lupango
natika omona lupango wana te yo namoni oza serie yaka tosala nao tosala totravaille na mama Tété Fondation ye avandaka mingi na Lyon donc totravaille na yo bonjour basi biso babi yo nde ozwaka biloko moko boye baposo olakisi nini kontenu na bino eza nini biso toyosala découverte ya marché biloko tolakisa bato ndenge évolution ya marché biloko c'est comme à tous les quartiers tous les 24 tous les 4 coins bacommune bon évolution eza nango normal donc moto aza na besoin osala kopo biloko eza banga na ye te donc kopo nango eza kitoko oyosengaka kaka oyeba eloko nini okozwa mpona eloko nini oyo oteka parce ebele basala fausse affaire ayoki lisolo mais bongaka yo moko nano oyesi le terrain otali okuteli mpe na baespere bokosala kope ke ye akoyede yo na eloko boye yo mpe oyo oteki yo mpe oraisonne mwa eloko mpo ezalaka bongo donc kope ya kitoko poso wana ndelo omona yebisi ye jika banga te akoya bwaza moto aotekele te biso tozali toyeba nde kooriente mpe apartir ya kuna biso toza awa nini okosomba nani okosomba te mpo oyo oteka jamais mosu oyo yakayaka aopoya na seli force afe parce que ocontacta ye bato oyo ayebi makambo te donc poso ezali biloko oyo ke eza néglige mais moto ayebi valeur nango alamusi yango baposo sikoyo na bajike ebele bayebi te kasi ezalaka na kongo eza bongo toomona baplastike oyo bamilanga plastike oyo toobwaka mais na bato mosusu baolokota yango mpo na bango eza ya ntina baolela yango mpe mwa mive donc na sansi wana toolobela mot de la fin na ngai eza merci na bino bato oyo boye koluka biso nzambe akanisa bino asunga mpe bino mosala na bino ya avance biso toza na biso a chaque fois boa na besoin koya bobanga te boya tokosala émission tokosolola même isi mpona biloko cité bolingi todéveloppe masolo na ndenge mosusu toza dispo tokopanga yango mpona nimero nanga telefone eza 089 94 68 482 na bandeli mpona baoyo mosusu plus 243 89 94 68 482 donc ce bongo bozwanga bozwanga la numéro wana voilà merci beaucoup merci voilà très cher ami internaute TVZ Radio T j'espère que bomoni bilili vraiment ndenge bandaki to bandaki ne bandeli ti to komi na suka to chité na biso to aki bongo kolakisa bino évolution ya marché biloko soza na direction presque à sabu na ngambu ya ngiringiri mais donc suka wana te na zupe na devoir ya kokota tous les 24 communes il y a capitaine na biso vraiment to kolakisa tous les 4 coins marché biloko c'est que depuis to kokoma retourna évolution nango kendaka ndenge nini tosala nde tosali lelo tokosanga mpe na bacommune mosusu toyebaka différente sujet oyo twanoya nango lelo tozalaki na ngiringiri bomoni bino moko toprésentele bino mama na marché ebatama et puis eza na maison première maison oyo bana marché biloko sa komi na ngiringiri namoni ke j'espère ke bomoni yango première maison oyo reya azoli biso omoni baarticle ndenge évolution biloko somo okende biloko c'est comme déjà koévolue ba niveau mosusu parce que biloko sa 2007 ndenge ezalaka biloko sate selibaki tendi 18, 8, 9, 10, 11, 12, 10, matin, comme na 26, et on peut la nez moussus. Bon, moi, il montre, il montre, il y a qualité qui tourne au milieu, on l'a, il y a besoin de l'a. Et ça, c'est le rebelle, non. Bon, moi, il va faire la qualité, mais moi, il va mettre, on va valise. Donc, on a essayé de marcher, il en tout cas, il en peut changer. On a coupé bébé, non, mais différence, c'est Ali, n'a marché à Canel. Voilà ton succès on a été tu rencontres ma commune tu retournes la petite différence ni les alika ndenge zalaka na si ma caméra na zali bongo na mon caméraman Joshua Mungu qui va ngengela voilà moi une autre réalisateur il y a le Sadi soit nzambe muda simbi ma solo réalisation na biso podcast et pourquoi pas na remercier ma patron ma boss na biso va ça sur ton zala mon boss Roni Malundama mon boss Yannick Malundama sans oublier mon boss Checking Malundama bambote belé sous na famille Mathieu la Mobimba na mona bongo maman Laura Chou motema ya boss lève sans oublier boss na ngambo meloko ma famille Mialou Keren Mialou Allemagne Tichi Mialou à Paris Sephora Mialou ma petite chérie sans oublier notre cadet Andy Mialou pourquoi pas na pesa ba mote na ba boss na ngalo kola Gloria Gonda l'amphi en couleur merci pour les commentaires na pesa ba mote na mon vieux Chelo Pesquidou sans oublier
ma copine privée Priol Shindai Bambote Bébé Bambote Pera Badasune Lokola Elodie la maintenance la boune sans oublier mon manager privé Murphy Ngama ba manager vraiment Bambote Bébé Bambote tout là tout vraiment la mission la biso ba ça va commenter sur Michel Conte ba ndongo va commenter s'il vous plaît na sengi bino sous bolimbisi pardon pour commenter na chaîne ya biso podcast bon lani biso ti na TikTok bon beti ya biso podcast bon s'abonner na chaîne on s'abonner pe na TikTok la biso sur Michel Conti aussi mon commentaire on like on partager et puis ça biso makasi et on se va découvrir ça qui tourne si bo ba TV za radio télé na ba kaka ceux qui n'ont pas profité ceux qui pensent en bazongité ngana bino tokokutana à la prochaine émission 4 mois je vous dis bye 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 bosali mutu moko papi photo mon vieux papi photo moi à Londres tongo bon séjour à Kinshasa moté ma maman Alga en tout cas vous avez vraiment l'invité à la abonné sur le podcast bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika